na bandeko nyonso o bozwaka ton na bino ya ko visionner ba vidéo na nga na ba conseil na bino na ba remarque nzamba pambola bino vraiment émission tozo kendo peza pour un changement de mentalité ça ko permettre biso vraiment to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors vraiment lelo na ye pour na ko présenter bino sika moko eza awa na kati ya Riveria na Chablais na bandeko bofa na Suisse bayebi côté ya Chablais awa toza bongo précisément na Aigle et toza na kati ya lieu moko terrain moko o eza kitoko bandeko na biso na communauté na biso awa na kati ya Chablais ba papa ba maman na biso bazo sala vraiment appel tozo bengisa bandeko nyonso pona unité pona komonana to remarquer comment biso ba noir biso ba mangala et moi là ça fait longtemps une année 3 mois on bengo yo kaka oh ebite de kona bela akufi abela kinini msusu pe omona boye omona muto kaka 2 ans passés une année passée alors biso ba noir il faut tous à la na esprit vraiment makasi ya kosangana malgré to le barana kata communauté na biso pas problème partout problème ezalaka mais biso ba noir biso ba mangala muto aussi ça va problème na biso eza portugais te eza mundele te eza yonanga et puis ils ont senga il faut tous au carton il y a ko essayer un peu comme on a kana bandeko c'est très important eza te que muto akufi to muto oye matanga ya muto omona été ça fait des années après bengio kaka pona oso mona kae moi 2 fois to mona kae na fait je vais te tikana ya matanga bizaleli ya ko ya matanga ebele il faut vraiment bandeko to eba ko bomaka mingi yango mais ko tonda ne ko sangala soki to moni ngati bota na ko chambe awa eza presque moko ya malamu oyoke mama to papa na yo awa tozala bamama na biso oyo mpe tokomona bango biento bakobanda koteka bataba na bango bakobanda kosala babiloko ya kolia na ndenge moko ya malamu oyo mpe ayebi kosala ntaba oyebi msu kosala mbisi liboki esika oyo ndeko na ngai okoki mpe kobakisa 1+. Côté kayango kozala teke msusu o pona ezala cher te mais nyo surtout ezo permettre biso to se détendre awa totala na kateka na moment ya msusu muto azana mawa nde babengio matanga mais na moment oyo ya boye photo yebana parce que ba poto oyo batebele bazana ba souci na ba problème moi po oyeba te muto yo omona epe kala msu bo seka pete msu pe bo sala be change à solo te mais na ba place à boye to benga la rapete to tala la rapenja te mais tant beaucoup une fois chaque samedi place yo ça fait plaisir msu so ko ba na mona kinde ko nga après une semaine bande ko na biso ba noir to tika ko kangana to tika ko essayer un peu ko tala na kala moment ba matanga vraiment il faut profiter ko linga muto na moment oyo mutu aza envie to profitaka komona naka surtout bandeko na biso oyo boza bongo na côté ya Chablais ngala aza na Aigle awa mama na biso mama Patience Basakuba mama na biso Liliane yo oyo salaka pe oyebi place o malamu mama Liliane ozalaki awa na Aigle malko koma na B na commune mama Moisanza bambote place oza mais oyebi place o malamu ba mama na biso oyo boza na Aigle bo mema bana na bino bo ba oyo boyebi kosala ntaba mwa komela awa na mama na biso ba mama na biso pe ngabo mama Moisanza na yiki ba biloko kolia awa na mama na biso pona ko partager quand même vraiment bandeko na ngai oyo boza côté ya Chablais parce que mingi bandeko baza na Lausanne basalaka déjà bakutanaka chaque dimanche bakutanaka na bango mais awa tala terrain eza awa nene donc place à malamu eza la famille là ozomona bapapa na biso bamisusu bazoyaka kaka vraiment banana awa nanu vale tosala mpe kokutanaka alors place oyo mama Moisanza bengisi bino chaque samedi alors la famille vraiment il faut qu'on profite à la c'est très important dans ce pays on va bazali awa malgré biso baba mama biso bazoya ntango mama Moisanza aza mpe awa natuna bapapa na biso ba réaction par rapport ya place oyo
vraiment ezo sepesa mutu surtout kokanga mananda koute vraiment tout le monde a rango na ba Paris kuna tout le monde a rango na maman Loris la congolaise abi ah moi Sanza awa tabezawa mais pourquoi pas awa pe lisusu maman Loris ko ya na Switzerland awa pe na Aigle na Chablais ba ko yamba o malamu alors papa na biso vital na moi papa na biso awa moi ba impression moi ba mot par rapport ya esika oyo pona bandeko bazotala biso okoko lo balabango nini ba oyo bazokanga mananda ku ba oyo bazo ba ko se distraire te alors on a moni place vraiment eza malamu avi na yo maman Sanza place yango ya nango bien qu'est-ce que tu veux que je te dise au fait bit na biseli avec ou sans les autres on est là alors tozande ko lo baboy Bino bozo yana biso teto zalaga de temps en temps au moins une fois chaque samedi. On a pensé na bino bata Chablais, bino bata Riviera, Tolongwe, Tokeba Martini, Bassion. Boko ko ya to sangana to kutana mama Sanza do teka moi bien. On set aux appels à scène na biso on teka moi taba. Ça ligara to imiter ga ba capitale na biso canton de vote. Groupe appel na Pétéka et d'ailleurs on a profité de l'occasion de s'améliorer. Bino bata côté na biso qui vous a ratant. Oui la biso awa. Na pesi mais déjà mettre risqué. Mettre dox. Beaucoup ça raté boya na biso. Mr. Malula, papi photo, les banquiers, Moutinanga de Bundes, nous avons posé un abino, Empereur, Boyat, nous avons posé un abino. Samedi tous à chaque samedi tous à la au moni staff n'a déjà il y a bien bino boya to compléter mais na bête cette nuit il faut na photo toi na aigle tous a pemeni à monter on a bébé ba dede Armani bon na bébé na si voilà tous a pour ça na bino la Jani pour ça bino boya to sangana chaque samedi awa les 12h on va moniter na ekoki akei vous appelez malam nous avons mon pépé, on dit que moi parler. Voilà, merci. Merci beaucoup. Tout le monde a commune, il y a grand prêtre, Claude Nsingi, et mon voisin, donc il a rejoint après. Et na moni bongo papa na biso ni 15 mananga la baie, donc aux a bienvenue awa. Alors vraiment on a zo essayer un peu de tambola mon cœur. On a biso ba noir to profiter à tout le monde na kana moma ya ko Switzerland au Switzerland de là so mona ba prêtre à Switzerland awa votre papa to rejoyer après malgré moi j mais tout ce que ba impression ya papa na biso puisque brada zape awa a expliquer biso pe message pour na bandeko ba na ndako maloba pa na papa. Bon, mbote mingi vraiment pour la communauté et puis mbote mingi pour la bandeko nyoso baye awa na ba ope bazana katandaku. Message ya likaka tozoloba ke biso bata Chablais to sangani na Riviera to zongisi masolo awa na Aigle na place oyo ya piscine na biso Aigle na terrain na biso awa. Donc samedi prochain to kutana biso nyoso awa. To kutana awa po to pesa na maboko. Po to loba toujours isapi moko isokola longité faut ça la sac isapi pro isokolelo. Et puis ba bibi sika oyo moko déjà ba limi balé. Donc c'est que yali malam. Déjà ta garde to aller awa donc to aller déjà moi ba to déjà ba aller awa et ça déjà belé. Yango ce qu'on doit appeler pour ça na mio bana parler. Yango boya samedi to kutana awa ko boya batina mibso beng selibino quoi. Boko sepe. Vraiment, c'est Tanabino, Ingeta, et puis Toïkara en Pico, Torolonga. Merci beaucoup, papa la biso Pisco Brada. Vraiment, quand on est aux Olo Batoli, quand on attend on a bon moment, tout le monde a rappelé, c'est très important. Exactement, Babendio, Samonanda, Kumutuana, Zali Sousouté, mais au monde, ça fait une année, alors on tire la caméra de mauvais souvenirs. C'est le moment à profiter. Ça fait du bien aux joies. Nous pépéner, tout le monde, papa la biso, à Fandiawa, après, voilà. Bon, tout le monde, papa la biso, papa Pablo, il y a Fandara monté, tout le monde va prêtre et à Switzerland, bazo bimaka moko awa, papa biso Pablo.
moi pour la journée à l'élo malobe pas nous pour la bande comme sous o bazo yé bande ni à se distraire té baza un peu moi na ba moi ba bloquer na ndako. Est-ce que vous avez un message moko ya malamu pour ko passer pour na bande ko na biso na place ouais bonjour d'abord na partie Nicole na message au plus pour na luba na binga ubate na message na mobilité mais c'est juste là dans l'organisation vous sali et ça va bien et ça biso tout bien na souhaiter vraiment bana ma ebele baya risquer kuidano na ozela yo bana ma itu ya Lausanne bokita alors merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nasir papa Risquin, bambote na yango wana na part ya papa Pablo et na maman moi sanza za ko continuer toujours naza ko inviter mais bande ko la biso na Lausanne awa na Chablé awa na Aigle ko sanganeza samedi na 15h. Na yebi ke bande ko na biso Lausanne bokuta na dimanche nyonso toza pona toujours biso ba noir to se rapprocher to za toujours na unité na bolingo. Et puis pour se distraire moi muke et ça la malamu. Alors na moni bongo na pembe na nga awa na ye moko prof des professeurs na B donc au balbara prof ye moko ye awa aza ko profiter na kati esika oyo na terrain oyo. Boni prof. Merci maman moi sanza yo mo zo mona rara. Ndenge na loba na bango zo mona bango bazo mona nga balanga bazutala. Ba ebi ke basolo mo tango bandaka bango na kuyape peto no ya hada peto kuzalaka comprendre donc ba comprendre exactement ce qu'on a nouvelle formule les alliés ya solo la kana baninga linga pe kaka baninga omona ke yo ba résultat et kopesa bien ya mwana moni ke na le temps pour moni na on dit que notre là qui pour cette fois-ci deux fois té voilà merci beaucoup prof Alobi prof Alobi Tolamuka vraiment donc place oyo ezalaka boyete nazo se rappeler 3 ans passés ezalaka vraiment ya kolamuka na moni bongo papa na biso le patron Alphonse Masakuba monté ma patience Masakuba yo moko yebi place oyo papa donc toza kolamuka alors on a sikoyo na sona ba de comme ça va tout ça mais pour la bande de la biso oyo ça vraiment il y a biso moto banda à côté tant que vous allez voir bah le dit que si nous ça reporter un petit plus dans le monde au moins la vitesse amen Chablé et tika ce matin nous en a bien donc nzamba sala poto sangana to lingana ah il n'y a pas de complications oye to yamba yo to boyi kaka ne ba mbilinga to boyi. Merci beaucoup. On est là qui prof. Merci beaucoup vraiment. Maman moi ici on a continuer. Na moni bongo papa na biso Jean-Claude Ntingi. Yé morazo se détendre na yé. Na ndenge toujours kaka ya vite imana mazako se détendre malamu. Moi ya lo bara mingi te meto so kaka moi muke kaka. Sera émission dans la muta ko invité pour na place oyo aya ko se défouler ko se détendre malamu. Mama lobe pa na yo bambo te pe papa na biso. Mbote mama na ngai esa sengo mingi na ndongo pesi ka mwa micro yo mo so lobi kutu eloko na zo senga na ba play ba mère vrai mouvement na bino yango yo bakama on se bandi quoi oyo to c'est la raté to invité bino samedi prochain boya na Aigle boko sepela trop quoi na bandi na suki wana quoi. Merci beaucoup tonton Claude Ntingi. Est-ce que vous avez un mbote to moi ko invité mutu moko particulier to mbote ya pam? Mbote baza ebele, batu baza ebele donc so na vena ba dotanga ba kombo to ko umela trop. Na pesika mbote na Rodrigue Ntingi na Dadou CC. Pire petit yo yebi na invité au samedi yaka na Aigle au CP là. Même mouvement. Merci mingi.
Merci beaucoup. FMI, maman Riette Motema, papa na biso Clément Mavinga na Neuchâtel. Tango le kaka kendare pa ya yemo kolom de l'ombre, mon vieux tonton Adjani de Martini. Tango kendara kuna awa aigle ko sala moi pause, au quotidien papa Clément Mavinga wa place yango yo vraiment pour na se détendre malamu nazo zo payer mon l'homme de l'ombre allez Jean de Martini o boyoka ka une émission maman Nicole Mo Isanza yemo ko aza awa play moko ya libela ya kala alors bonjour bonjour papa malgré na sepeli maman Mo Isanza lobi cadeau na ewana ya kavali ezo kendera na suka na sepeli vraiment mon vieux. Alors, pour la journée à l'élo, et puis place vraiment. Le bagni au salon pour la bande, qu'on a biso, oh, bazano nandaku. Message pour la samedi, pour la rejoindre biso. Malobe pas. Termine le bezate, merci maman Moïsanza. Bande ko balobi hein. Donc eza place moko tozolo ngolaka ba stress hein, o eza moko ba stress. Donc eza place moko kimia, ko senga na bande ko yo. Week-end azaka mona temps aye to kutani to partager hein to sololi to sali ba échange ba idée vraiment eza place moko ya mabete eza la batu na nzambe oya moni azana temps leki awa eza ka bonde ko muto sangisa biso bolingo wana o nzamba tikela biso donc ya wana minga ko lobe atie singa na bande ko yo soko zita ko leka ko ya ko Kokuta na biso, tous allés à samedi, dimanche, comme dimanche pour l'après-midi, tous allés donc voilà un peu. Mais bambote, na papa Clément Mavinga. Ah, libanga talo. Oya osala jubilé mikolo oya. Bambote na ye, na bosa intena oya ngai niesi. Donc vraiment boyebi diva quoi. Na bien la diva. Donc FMI. Donc, nenge maman mo isanza lobi, ce que boya kuna pa ngwa kanzi, boleki na noawa, boleka moi eloko comme ça boleki kuna. Merci. Merci beaucoup Bandeko balandi émission na biso tozo kende wapi vraiment ezalaki bon maman Nicole Mo Isanza tokomi na suka vraiment unité ko sangana ko se détendre ko zwa mo pepe na place abosala bien ba maman toboite ba maman mususu batika rapé mibali na bango moko ezape malamu te ebilo monsieur eza OK moi esika moko na papa oye ko se défouler na yo eloko lisumu eza wana te eloko te ya ko sala crime eza te Bandeko la biso ba noir photo yeba vraiment comment kolingana comment ko se soutenir tant que nous avons bon vraiment message nanga ezozala bongo pourquoi parce que kaka na matanga nde to comment komona na okenda wapi puta suna aigle batu ba noir baza na aigle wa mais bayebi te ke Bandeko basangani ezate ke parce que to bengana ki te e bandi lelo et puis week-end prochain Bandeko boza na aigle boko visionner vidéo oyo boya ezali kamba mutu te eza mutu nyosu azana droit à se détendre dans des mois madame. Tokutani prochainement et merci mingi na Bandeko nyoso obozala kawana toujours pour na ko s'abonner na compte na ya YouTube Nzamba Pambola Bino et puis merci beaucoup mingi diso na papa Camille motema maman Mo Isanza ye muntapesi biso encore ba image oyo et na bosani bongo te Ago Prod lumière Nzambe na Fribourg tala siko ba place ngo ya ko toujours image et Didier a dit forme chere Simbi prochainement to zape na besoin awa poko ningisa encore pour la musique et merci beaucoup na bino surtout tokutani prochainement bye. Jean